Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Pasteur Francis Tatou, depuis Kala, Pato Batretaka est toujours comme un faux prophète. Depuis Kala Penza. Tango ka banda ba ministère na ye bande kunanga. Na Congo na biso déjà batretaka ye kaka non azalaka faux prophète. Na Congo na biso bandimelaka ye te. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino le prophète Francis Tatou. Nini zoleka? Pourquoi ba emoji à kolela? Pourquoi cœur brisé? Eza makambo nini au juste? Avant to kota na mo partage na biso ya lelo, na olingana nous na sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki tozo beta masolo ya bongo boza ya kovanda. Zo penza kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo ezanga kanango te. Côté mosusu, tia moi eloko kolia kandenge zalaka. Moi mbala sukali, moi ba biscuit na yo, moi ba popcorn, moi soki nino kotia yo moko kaka. Côté mosusu pe matisa volume parce que makambo somo ibandi. Makambo kanfu bande konanga ibandi na niveau moko pas possible. Sala pe partage na bandeko mosusu oyo bazalaka babone na biso te. Salela bango partage comme ça bayoka nini ezoleka na mokili, nini ezoleka avec le pasteur Francis Tatou. Les prophètes yemo dans la prophète ba mosusu ba bengaka ka pasteur prophète. Donc na système moko ya kitoko mingi bande konanga film ya éducation kandenge bomoni. Donc film moko kitoko, film moko gu o wapi, film moko ya tokoso bande konanga ezoleka deja na chaîne ya Belle Vie Kandila Patrona tokomi presque na suka bande konanga. En tout cas ebele ya batu toyebi ke suka makambo nyonso nde ezala kitoko koleka kutu ata ebandeli ya makambo nyonso. Donc no singa na bino tokendo landa film na biso ya kitoko na titre ya éducation sur Belle Vie TV bande konanga na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga prophète to pasteur Francis Joël Tatou lelo toye bande konanga ebele ya makambo elobamaka surtout pona kombo ya prophète oyo. Bato ebele balobaka makambo ebele sur ces prophètes. Toyebi te makambo o balobaka ezalaka ya solo to ezalaka ya lokuta. Parce que toyebi ke mutu oyo azalaka na ba capacité ya solo ya ko juger mutu ezalaka nde Zambi. Et puis Zambe nde ayebaka mitima na biso. Zambe nde ayebaka soki mutu oyo aserviraka ye ya solo to soki mutu oyo aserviraka ye ya lokuta. Mutu o penza ayebaka nyonso
ezalaka nde nzambe biso toyebaka na biso penza te parce que na monde surtout ya lelo omona batu mosusu kuna soki apesi yo prophétie yo moko kuta ovanda olobi o penza prophétie ya vie nanga eza makambo oyo nazo vivre na vie nanga. Donc ezala mwa bongo batu mosusu pe akoki koya apesi yo prédication awa olobi ba onde balalaka na Bible balamuki pe na Bible. Mais batu mosusu pe akoki koya azopesaka prophétie te azoteyaka te mosusu batu wana todutaka bango te batu oyo penza basambelaka te. Donc monde ekomi kokende nango ka bongo. Alors mingi toyebaka te prophète ya solo mikolo oyo eza nani to pasteur ya solo mikolo oyo aza nani toyebaka te na monde surtout ya lilo. Donc ekomi mwa pasi à moins que soki oza mutu moko oyo penza osambelaka mingi et surtout soki le Saint-Esprit alobelaka yo wana nde okokota na niveau ya comprendre que non oyo aza pasteur ya solo oyo aza prophète ya solo oyo aza prophétesse ya solo oyo aza prophète ya lokuta oyo aza pasteur ya lokuta oyo aza prophétesse ya lokuta. Ezalaka kaka na Saint-Esprit nde mutu asalaka que non to ya ko découvrir moi ba vérité ebele. Mais soki oza mutu te que non osambelaka penza ya makasi te moyen pe oyeba ezalaka nango te. Bandeko nanga toye na makambo ya prophète Francis Tatou. Toyebi biso nyonso le prophète azalaki marié na mwasi na ye ya liboso libala na bango mutu abeniraki libala wana c'était le pasteur Marcelo. Donc libala ezalaki bien et du coup toyaki komona divorce esalamaki batu nyonso to bazalaki choqué pas possible. Ebele ya batu bamituna ki ba question mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe libala oyo babando mona na neti batu moko bazana bango heureux bazana bango bien na libala na bango. Alors nini eko sala ke ba eko si ko divorcer lelo ti lelo bandeko nanga ba koloba ke non ba raison ya divorce na ye ya pasteur Francis Tatou na mwasi na ye eye banaka te batu ebele bayebaka cause ya divorce na bango te. Bien que tant de gens balukakango. Et du coup, tomoni que non, le prophète Joël Francis Tatou bazalaka lisusu na relation ya makasi te to ya bien te avec le pasteur Marcelo. Et belé abatu d'ailleurs, balobaka que non, izaka ba makambo ya divorce wana yango esali bongo, il y a aussi d'autres personnes balobaka que non, ba misala mabe ya prophète Joël Francis Tatou yango esalaka que non pasteur Marcelo na pasteur Francis Tatou bayokanaka te. Donc ba makambo elobamaka eza nango ebele na okota nanga na profondeur te na koya pe ko confirmer yango te ke o batu balobaka ezalaka ya solo to o batu balobaka ezalaka ya lokuta eza place nanga te. Na loba à chaque jour na chaîne abiso eza chaîne moko ya kisongi te toyaka pona opesa information toyaka pe pona ko flasher bino toyaka pona osala banalise na biso toyaka pe pona opesa nini toli tala kaka eza chaîne ya bana nzambi. Siko bandeko nanga makambo oyo esalaki ke non lelo toya kosala analyse sur le pasteur Francis Joël Tatou. Eza nini? Eza na vidéo moko bandeko nanga ezoleka sur les réseaux sociaux. Na vidéo wana je suis sûr que belé ya batu toyebi mo oyo ya abracadabra. Ebele ya batu je suis sûr que toyebi yango abracadabra. Mo oyo totangaki yango na ba école tango bando yebisa biso bo pesa biso ba mo oyo ezalaka na ba lettre belé. Alors sur ba mo oyo ezalaka na ba lettre belé abracadabra ezalaka. Donc ezalaka parmi ba mo wana ezalaka na ba lettre ebelé. Et du coup toye komona na vidéo moko pasteur Francis Tatou azaki na église azoteya église na ye azoteya bato église na ye tango aoteya wana donc na otala boye il était vraiment rempli azoloba makambo ya abracadabra. Sikoyo na roloba makambo ya abracadabra bandeko bo comprendre eza momoko eza mulai hein. Na roloba makambo abracadabra wana bandeko nanga eyaki kosala que
akomaki na niveau azoyebisa bato ya église na ye basala répétition ya mo wana abracadabra. Alors ebele ya bato bamitunaki boyebi déjà na communauté na biso eza communauté moko tolobaka chaque jour que non elingaka mosusu kosalir bato eza communauté moko tolobelaka ngo makambo nyonso. Mais de l'autre côté d'une part aussi tolobaka ka que non communauté na biso eza communauté moko ezalaka nango éveillé. Alors sur ce ebele ya bato to bamonaki vidéo wana bamitunaki comment ça fait-il que un prophète to un pasteur abando sala ba répétition ya mo wana abracadabra abando salisa bandimi ya église parce que ayebisaki bandimi ya église na ye ba répétaka mo wana na église abracadabra. Sikoyo mituna bato bakomi kotuna pourquoi abandaki koyebisa bandimi ya église na ye basalaka répétition wana ya mo abracadabra. Nakotala ngo bien abracadabra wana eza na ba signification ebele. Nakosenga na bino ka ndenge ezalaka bokoti kokota na ba Google abracadabra wana eza na ba signification ebele, mais signification ya munene batu oyo ba utilizaka mo abracadabra bandeko nanga eza mingi ba musicien banganga nde batu ba utilizaka ba phrase wana ba mo wana. Pourquoi? Soki balingi basala ba makambo na bango wana balingi ba se concentrer wana mingi nde ba utiliser kango. Yango en tout cas ebele ya batu bazalaki étonné pas possible que pourquoi ça fait-il qu'un pasteur, un prophète akendo répétaka ba mo wana si c'était peut-être lui-même abandaki kosala abando prêcher atie mo wana et puis a opé sa explication pourquoi azo loba mo wana ça allait être bien. Que a commis na niveau ayebisa bato ya église na ye basala répétition ya mo wana. Est-ce que ezalaki bien? Bandeko nanga yango mutuna. Kande na lobaka chez Étoiline Ines TV tozalaka biso nyonso libre ya koya kosala analyse. Donc analyse nanga na osala ngo kandenge na zoloba awa analyse na bino bosala ngo kandenge ezalaka na ba commentaire. Bosale la biso commentaire ba mo wana aba abracadabra. Est-ce que le pasteur Francis Tatou asalaki bien pour faire répéter bandimi na ye mo wana to asalaki mabe? Et puis tango asalaki yango bongo azalaki na intention nini? Bandeko nanga to boya kande ba commentaire ya mafinga bosala ba commentaire na bino na ndenge ya bientôt yebi ke na chaîne na biso la plupart de personnes eza batu o bazalaka mature, batu o bazalaka sage, batu o bazalaka intelligent. Alors to sengi na bino na munoko nyonso tu o se sentir que non ngana okomananga soki na Swahili yo moko, na Chiluba yo moko, na anglais yo moko, na français yo moko. Donc mbokende nango ka bongo na système a bien l'essentiel to yeba pe par na bino contribution na bino ka ndenge zalaka bomoni ndenge nini situation oyo. Na côté nanga bandeko nanga eloko na koti koloba kande na lobaka chaque jour Bible ezoloba na biso ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Bon ebele ya batu déjà na communauté na biso traitaka ces pasteurs comme un faux pasteur, un faux prophète. Donc, bien qu'il y a de ces personnes, nalobaka toujours et encore, batouaki ko critiquer yo sur 100%, peut-être 70%, et ko critiquer motumé 30%, et kozala pembeni na yo, et kozala wana pour na ko soutenir yo. Na monde na biso, surtout na Congo na biso. Batu o penza balobelaka mabe sur ces pasteurs na koti koloba peut-être 75%. Déjà balobaka mabe pour ce pasteur 25 je m'excuse 25% ya batu penza nde bayaka koloba ya makambo ya bien. Naza awa po teke po na koya ko juger ces pasteurs Francis Tatou naza na tan wana te ya koya ko juger ye. Abracadabra kandenge to yebi déjà signification. Peut-être de mon côté on a koti koloba peut-être alingaki na matea na ye oya bandaki côté ya
peut-être alingaki alongola kobanga na bandimi na ye kati ya bandimi na ye parce que na monde ya lelo eza monde moko to vivre ya tant de personnes au monde aka kendaka église mais azana bibanga banga pas possible au monde atam puku ka leki boye mbala moko komi on a des Jésus on a donc ezana batu baza bongo ye atamwa eloko kaka ya muke e oza kindoki makambo oyo kutu ekoti na spiritualité mais au mona ya koti si yango na spirituel non eza boye eza yango na mona ki boye mosusu peut-être tango bando faire répéter bandimina ye makambo wana ya abracadabra ezalaki peut-être une façon aussi ya kolongola kobanga na kati ya bandimina ye ezalaki na posa que non bandimina ye balongola kosala nini kobanga bazala makasi bayeba ke non nzambe aza toza na nzambe moko aza na ye souverain un Dieu puissant mosusu peut-être asalaki yango bongo. Bon, de l'autre côté, mabe peut-être asalaki parce que quand ndenge toyebi à l'église toyebi ke tozalaka na ba bébé spirituel babilo kwa bongo peut-être za na ba bébé moko baza na bango kuna bien que baza mikolo comparativement à l'âge mais vie spirituelle na bango eza neti ba bébé wana ezalaki nde mwa mabe ezalaki mwa mabe parce que baza na bango na makasi te babilo kwa bongo surtout soki bake peut-être kotala kane totalaka ba film ya ba nigérien babilo kwa bongo ayoki yango soki aza bébé spirituel à comprendre te que no pasteur abano sala biso répétition pona olongola kobanga sikoya kokulobaka ke no oh donc pasteur alingi a initié biso donc wana penza eza mwa mabe asalaki donc eza mwa bongo mais comme je l'ai toujours dit dans la vie mutu na mutu asalaka makambo na ye azalaka na objectif le pourquoi asalaka ngo biso tokoya kopesa awa confirmation te que non le pasteur wana asalaki makambo yo parce que te ye moko ayebi le pourquoi asalaki yango ayebi ye moko na nzambe kandenge na lobaka donc eza mwa bongo bandeko nanga bino pe bosalela biso ba analyse na bino. Bah pasteur allélo, c'est vrai, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux prophétesses, il y a des faux kandenge boyebi ba faux bazana bango lelo ebele. Yango ezaka bien bandeko nanga surtout dans les seigneurs, toyebaka église nini tozo fréquentaka, toyebaka prophète nini tozo fréquentaka, toyebaka pasteur nini tozo fréquentaka parce que monde alelo ekomi na ingo mabe. Ebele abatu lelo tokanisaka ke no ba prophète ou ba pasteur ou bazana succès bazana ba église minene bango bandokite lelo ya lelo mona ta ba pasteur kana église amuki azo sala makambo ya makasi kuna azo bomaka bato azo sacrifier ka bato donc ba makambo eza nango ka kili ba église ya lelo ekomi ka pasi mais ya motu ya eza kaka ko sambela kanzambe zambe relever ngai révélenga plutôt révélenga nazana posa na mon église o nozo fréquentaka est-ce que église o nozo fréquentaka eza église ya bana nzambe to eza kaka église parce que eza église nzambe aza capable kande na lubaka ata na bandoto okikola kisayo ataka na koleka na nzela ka boyo mona ka mutu moko abeteli yo lisolo peut-être église oyo lingaki okende to ya pasteur na bino e osalake oyeba mwa vérité kandenge ezalaka bandeko nanga yango partage ya muke kaka na histoire ya abracadabra oyo na mimila ki bino lelo bandeko nanga nazo zela ba commentaire na bino kaka ndenge ezalaka na système ya Tokos makasi. En tout cas bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso na système moko ya kitoko. Partage na biso bandeko nanga kandenge boyebi donc botie la biso ba commentaire, botie la biso ba j'aime bosale la biso pe partage na système moko ya Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu, Madame Judith Diampovisa, Maman Vicky Mbonzo et pourquoi pas Maman Germaine depuis États-Unis. Na pesi bambote na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV. Bye bye la famille et à la prochaine.